maintenant na âge à 16 ans papa nanga Paul David Olangi mwana ya papa Olangi na mama Olangi biologique nde aviolaki mama nanga nde papa Olangi na mama Olangi bakoko nanga balabi bon bayokani na bakoko nanga ela mama nanga bayokani babi kende kobota mwana bazwi charge makambo tunde mama nanga Sephora baraki ilonga zonga epa na bango âge à 2 mois na âge à 2 mois mama nanga za soko nanga libanda na bassin yazaki na kata ndako abima boy akutinga na zate tanga akutinga na zate abandi kolela kena ko zulanga bilamba nde baponela mwana bilamba na ndako abandi kolela ebisi ba parents na ye nde bakoko ya mama nanga bandi kolela babito kende ko ebisa pe famille ya papa na ye nde bayaki ko ebisa bakoko nanga papa Olangi na mama Olangi ton ba ebisi bango ba leli vraiment babi mwana 16 mwana soki mwana abungi ya 5 ans pona komona eza passe eza difficile et bongo mwana 2 mois bokomona ye ndenge nini donc maman papa nanga yibinga kota memenga ake kopesa nga na famille moko boye donc ake kopesa nga na famille na Kingasa na suka na kati kuna ayisi bango bolo ba vérité te ke nga naza papa na biologique papa Paul David Olangi bolo ba te ke nga mama na nga na violaka mama na Sephora baraki ilonga bon kombo nanga Elizabeth Olangi Baraka na ekoloba na vraiment na problème na passe nangi eza boye naza koka papa Olangi na mama Olangi biologique na botami koma na botami mama Olangi azali ko papa Olangi na mama Olangi bakoko nanga bazali ko garder bana na ndako na bango ko bexe bana mama nanga pazaki na kati mama nanga komune Sephora baraki ilonga maintenant na âge à 16 ans papa nanga Paul David Olangi mwana ya papa Olangi na mama Olangi biologique nde aviolaki mama nanga tant aviolé mama nanga na ndako na bango na Kitambo tant aviolé mama nanga fundi papa Olangi na mama Olangi ke mwana na bino aviolé nga nde mama nanga zaki mwana mke na âge à 16 ans zaki te na réponse à kopesa nde babengizaki ba parents na ye parce que azaki mineur babengisi ba parents na ye babi boyaka tant baye ba expliquer ba parents na ye babongisi tant babongisi makambo comme bazali ba chrétien babongisi makambo pardonner moi bakangisa papa nanga zaki te nde bagangeli papa nanga Paul David Olangi nde mama nanga zwaki zemi nanga nde papa Olangi na mama Olangi bakoko nanga balabi bon bayokani na bakoko nanga ela mama nanga bayokani babi kende kobota mwana bazwi charge makambo tunde mama nanga Sephora baraki ilonga zonga epa na bango tanga komi kuna aboti nga bien ezaki vraiment esengo mama Olangi apesi nga kombo na ye Elizabeth tango aboti nga bien mama nanga bandi oboko nanga na âge à 2 mois na âge à 2 mois mama nanga za soko nanga libanda na bassin yazaki na kata ndako abima boy akutinga na zate tanga akutinga na zate abandi kolela kena ko zulanga bilamba nde baponela mwana bilamba na ndako abandi kolela ebisi ba parents na ye nde bakoko ya mama nanga bandi kolela babito kende ko ebisa pe famille ya papa na ye nde bayaki ko ebisa bakoko nanga papa Olangi na mama Olangi ton ba ebisi bango ba leli vraiment babi mwana 16 mwana soki mwana abungi ya 5 ans pona komona eza passe eza difficile et bongo mwana 2 mois bokomona ye ndenge nini tokota prière et bongo to sa nini toyeba onzamba oloba na biso nde bakotaki prière nzamba ebisi bango comme bokende na JCC Pointe Blanche bokende kuna na Point Noir bosolola na JCC wana aza na 12 ans comme ne maître Fred yende akosoutenir koko na bino bana ko prier pour na koko na bino eza spirituel akomona kayata comme na âge nini akoyeba kaye pe yende akobalaka koko na bino nde ton babimi prière baketi kuna na Pointe Blanche na Point Noir basololi na ye basolo na ba parents na ye basone na moment wana azaki na âge à 12 ans nde papa Olangi na mama Olangi na bakoko nanga na mama nanga Sephora baraki ilonga bazongaki donc mama papa nanga yibinga kota memenga ake kopesa nga na famille moko boye tant ake kopesa nga na famille na Kingasa na suka na kati kuna ayisi bango bolo ba vérité te ke nga naza papa na biologique papa Paul David Olangi bolo ba te ke nga mama na nga na violaka mama na Sephora baraki ilonga bolo ba te ke aza koko papa Olangi na mama Olangi botikala jamais koyebisaka ye bo garder secret na bana ko kotikala bino mbongo bozwa mbongo na bana ko kotikala bino mbongo donc bozwa ka mbongo oyo boliaka boyebise vérité te nde na koli na famille tant papa azali koyotika mbongo famille mama na papa na bakabwani libale kabwani bazali kowelela mbongo wana libale kufi mama na azwinga akio
kolisa nga na ba mayenchele na ba mboka kati kuna na koli kuna kote ba tutaka fufu na passe na souffrance batangisa nga te na tanga même pas na âge à 12 ans ameminga ye pa na bango na kaluka tonga ameminga na kitambo na kaluka bi mono bakoko oyeba ye elonge ezolakisa po so otalingo mona elonga papa nanga Paul David Olangi otalingo mona elonga bakoko nanga zola bakoko nanga elongi ya Keti Olangi na tai babi bakoyeba ye fo tokimisa ye na aza batraina mama na ye babi fo tokimisa ye nde bakimisi nga bameminga na nini oyo na Pointe Blanche to bameminga kuna atininga mpa leki na ye natikala jamais koyoka kombo ya Papa Olangi na mama Olangi natikala jamais koyoka yango natikala mpe jamais koyoka kombo ya CFMC mama na nde asambela kuna leki ya mama na biologique pop akombo memanga na CFMC nga mpe na koti chorale to na koti chorale tobandi koyemba na chorale nde fiancé na ngai komona nga ntango aye komona nga nde aye kobenga mama na ngai alo boyaka na kosala nini oyo boyaka yaka na moni mwana na na famille oyo na moni mwana oyo kolibere mwana nde mama na nga ayaka ki des ordres de salamaki na Pointe Blanche ba blongola ki ba missionnaire wana Pointe Blanche bengana ki ba missionnaire wana nde mama na nga ayaki tonga ye wana papa na nga pe ka muteko tika bango na mission yango Paul David Olangi wana na yebite que c'est mon père biologique maintenant nde aye kolakisa mama na nga bitala mwana na yo aza na famille wana fiancé na nga kende kuna récupérer mwana na yo comme les maîtres Fred aza pe encadré ateaka déjà nde bakende aye koliberenga na famille wana tonga aye koliberenga na famille ana eba aye kopesa tokopesa te papa ne moko mutu apesa mama na ngai insista akomi kozwa ngai charge kofutela biso ndako akomi kosala bango bolamu nde esalaki bayebisa nga vérité ozalaka no mwana biso toza mwana famille wana bavandisi nga bayebisiki nga histoire tout nde na kaye na nga mpe akiri dame na ye kotanga kirere na nga koma histoire wana tout na ye koconfirme mama na nga confirme nga vérité tout nde mama na nga alobi nga nakomi kokende kini mpona kende kobala comme na récupéré yo zwa mbongo o 45 000 fois CFA ya kolia ya 2 semaines nga nakei nde mama ayaki ntango natikali kuna namoni mama te 2 semaines na ndambo nde natuni fiancé na ngai bisinga zonga mpo bapara na yo nga wana eza famille na yo te moye na balo kuna eza te kende na famille na yo nde nakobala kuna nde nakoya kuna nakobala yo adeside église mpe deside nde nakangaki bilamba na nga nayaki nde to nakomi na Brazzaville biye esili nga nakende église ya Brazzaville bafaire voyager nga mama katako bacomplike nga papa changer dossier vérité bima te bozongisa Pointe Blanche aboyaki nga lobi nga nakokatisa nde ndamba bakoko na ngai osala nga grâce papa moko azali mutetela touché papa moko amutetela na leki nde bafaire voyager nga ntango bafaire voyager nga comme nayebi ya déjà vérité tout nakomi na 17e rue ntango nakomi na 17e rue bayambi nga pa ya sécurité papa nani o papa François ntango ayambi nga après ayebisi nga zela papa na yaka tobongisa dossier nazalaki na église nga mpe nalingi koprie nazali koprie après maintenant kulutu aye ya mama Olangi biologique aye ntango aye après maintenant akoti na nini oyo babengani akoti na église sécurité expliqué toyambi mwana moko alobi aza mwana bino mwana Paul David Olangi nde alobi benga mwana yango ntango amoni nga kaka babi mwana biso ne zolo ne elongi aza boma mwana biso aleli nga mpe naleli alobi namemona ndako na nga nde bango balobi protocole ya papa ye alobi te bameme na ndako te akangi nga foto to explike no papa avoke na ye nde aexplike papa nde alobi ke papa alobi akende te azela ye na 17e soki aye moko akobongisa dossier yango nde kulutu azali kopesa nga biliard sombeli nga bilamba abinga mona banda kokipe oti papa na koya bobongisa dossier atiki nga na maboko ya sécurité nde sécurité azali kopesa nga place olala papa yaka te aye ntango papa aye abengi nga alobi bokota tokoti ntango tokoti kuna na kati ayambi nga oza nani nga na bisi naza mwana no biologique oza mwana nga biologique ouchi wapi nga na bina ouchi point noir alibi oza mwana nga te eza montage nga na koarrete nga bi nga naza papa no biologique et naza mwana no biologique pardon famille wana expliquer nga vérité ke oza papa na nga biologique eza montage nga na koarrete nga bebi couple bebel abengi couple bebel nga mama na nga Sephora baraki longa ayebisi nga vérité ke tu es mon père biologique après abengi couple wana couple bebel ntango abengi couple bebel expliquer bien lobi toyebi mwana wana mama na ye Sephora baraki longa totinda numéro na ye oyo aza mwana no biologique mama nele mutu akoexplike makambo batindele numéro fala asola nanga asola na mama sur place nga na vante toyoka makambo mama koloba abengi te ayebisi sécurité bima na ye bokende tobimi tokei ntango tokei kuna après maintenant tovandi ntango tokei kuna tovandi ntango tovandi kuna après
sikoyo nga na bandi kosambela nga mais papa na nga moko ndeni awanga na nga nzamba lobi akowanga na yo parce que yo ozalaki richesse na yo obebisi biloko na ye donc akowanga na yo kaka ndenge eza bongo nga na kovenger contre vérité koyebana nde batata mwasi na nga biologique après 2 jours baye koko na nga aye oyebisa nga koko na nga biologique kulutu alobi fo osambela makasi en plus faut combattre vie eza combat nga na biya boya vrai vraiment koko je prie après maintenant baye tant baye baye bango mibale bobengela biso mwana wana babengi nga tant babengi nga Sophie babenge mutu abenge nga nani da Silvolak na Sophie Kimbimbi na ye tant bamoni nga babi oh yo za mwana biso na ndeni nga bina za mwana bino oya na biso akoli na poto ba compliquer nga na za mwana bino o toko benga no awa toko lection na ba journal toko arrêter yo to kangisa yo nga bien pas de problème nga pe na bani ka sinota parce que na yebi déjà ba yebi na bango vérité te ba comme ça bango bizengi na ténèbres nga na yebi vérité na otala bango kanga après maintenant tant isami bongo ba bengani nga ba bi ko sala te nga oh bo permettre nga bo tika nga ata na bimi mais na yaka quand même prière comme na yebi maman na nga so na moni maman na nga boy na zuye comme bo ba ko expliquer akoya ko expliquer bino makam balingi te ba même église ko kota te ba bengani nga tant babengandi na kene ko se retrouver na l'état nde l'état kuna papa ya financer ba mbongo makambo elali na se retrouver no baki otika nga no fena nde no fena kuna vérité ko bima ke papa na nga ka ko financer mbo kuna na lia ka nga tangisa nga te l'état ko zwa nga te nde bima ki no felina na komi ko telinga na komi ko lala ba mama yo konta ba garde malade na zo telinga yango na ko senga mboka esunga nga vraiment na na expliquer muke bato ba mon étrange te parce que bato ba rumeli na ministère na CFMC ba yebi bien vision papola na mamola batikala jamais koyokana gi olangi atikala jamais koteya to papola na mamola ngi bazala katika abala kutu mwasi abat bakimaka na ngola bafungola ministère azaka missionnaire batikala jamais koyokana boyebi déjà mission donc on kana osenga bakonza mboka bosunganga na vraiment na souffrance na souffrir donc bosunganga vraiment si bolani même maman nanga émission botal tout ça na ba c'est ma mère biologique donc bosunganga vraiment naza mwana bango nazo souffrir so botindi nanga ta mbongo to sala Eden na banda ko sala Eden na famille wana o ba bokolanga to sali Eden de sisi examen makila et pona yebi déjà eza na famille wana te ko bima yango te na ko leka l'émission bokomona to ko benga comme naza déjà na maboko ya justice ndenge ko bima bango te bakokanga bango to koleka sous émission bokomona nde to kolakisa ke naza mwana bango te makila wana bokomona ke vraiment naza mwana bango te donc bosunganga vraiment na komi na suka nazo souffrir bo edenga donc bo edenga vraiment nazo nyokama donc na kosenga na fati mokonza mboka sunganga ozana mwana lokwanga ya 17 ans ozaba bakoko lokwanga ya 17 ans na boyi ba violenga souvenir na bakoko nanga basali mission papola na mamolangi nde nzamba utiliser bango bosunganga na sengi na mamo olive bosunganga na yaki même na batinda kinga pa ya procureur bazula kinga avocat na yo donc bosunganga vraiment na yaki kuna sunganga vraiment pardon sunganga vraiment mamo olive ya onka na lingena loba je bénis ma mère.